Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Merci pour avoir toujours vraiment ébélé pour l'émission Autobatamabana. C'est vrai que maman Maëlle et papa Maëlle est déjà bana parce que elle dit que Makambo est un Nicolo de Jésus vraiment ya banate. Na déjà que bana Maëlle na yebsa nous herbe aussi nous déjà bit na ba Facebook pour beaucoup Makambo vraiment ezalaka. Mais qui bobenga ngatu bozo benga vraiment ébélé en tout cas merci na bato bazo benga parce que déjà bozo ba traitement la bino. On patindi mbongo déjà biloko la bino déjà ndela ezoya. Lelo suna mbeli maman Israël la joie. Maman oh vraiment za la mieux placé pour na bino. Bala mibali na basi na bino pour maman na bino. Wa mais toujours côté ya bino, hein? Côté ya bino makambo etali vraiment ba chombo. Mais lelo trobela nyonso mbala moko na etali ba loposo, na etali ba chombo nyonso vraiment le maman Israël la joie akolobela ngo expliquer biso comment utiliser ba mafuta oyo. Na ba mafuta ba huile ba type nyonso maman Israël la joie vraiment ako expliquer biso mais moi trozanga te ba chombo. Po yango ne vraiment ça la ke masolo ezala normal, ezala carré. Hein maman etali ba chombo. Vraiment, hein, bana poto bana partout pour comprendre déjà que maman chombo vraiment et bandi. Bonjour maman Israël. Merci beaucoup Ginette. Maman merci soutenir maman Olati Gito. D'être en tout cas maman Alati Gito pour les amis. Merci. Maman Israël la joie c'est moi qui nazo remercier ka bana poto ndeba. Mais ça na kolati sa maman. Maman na bango. Merci mille la maman Angèle. Voilà tinga kitoko bo. Maman Angèle merci nga pe na kizuwa. Merci la maman vraiment Angèle. Non pour maman Aza biso nyonso hein. So biso la titi to la tsaye a routa. Maman c'est vrai que tu le beli mingi ba chombo, tu le beli ma bebele be. Maman mafuta c'est vrai que tu zo mafuta. Hein ba to nati boto na yaki avant ya mais maman ba so mje mafuta ebele. Maman oui expliquer biso la mumba. Ba on a mon direza POT soir naturel pire. Oui expliquer biso na mumba POT ebele a POT za soir. Maman peut kuna ezati maman mais quand on expliquer balance na biso pe na sira ba kolanda ba kozanga te kotinga bon so ba sûrement. Bon merci beaucoup nazo ba boye parce que à partir déjà ya lobby na tongo ba biloko bozomo na mesa et kozala na Londres parce que papa André ayaki na Kinshasa alekana ki akendeki na Lubumbashi pour kota ba famille mais lokola zongi nde lelo tozali samedi vendredi lobby azoki déjà ko sala checking na ye parce que voyage na eza na pourquoi je sais qu'à partir à mardi déjà ban à Londres boko pakola mafuta boko pakola mafuta botu na Mireille botu na batebele na Londres o ba pakola mafuta ba yebisa bino bo ba pakola na Belgique ba yebisa bino bo ba pakola na France ba yebisa bino bo ba pakola na mokili mobimba oyo na ba o ba tindela ka bandeko na bango na poto bango moko ba pakola ka mafuta oyo yango na lakisi bino yango vraiment ça fait très longtemps mafuta silaka yango na lakisaka bino yango te cette fois-ci en tout cas papa Andra le baki maman zwa temps au sala ta moi valise moko pamba po na lembi nanga ba dérangement POT skeza POT zalies po yango na nazo biso mwana poto mwana Londres mwana poto mwana nzinga yo pe mtoza na Belgique kuna pe na tindaki mwa muke na kaboli muke pota kaka mama Israël la joie sa bilo naza Manuel nazali industriel te nasali usine te tozo kene malembe maboko elembaka alors nasalaki mwa muke pona kokabola bipene bipai pe pona kotika pe mwa muke awa pona bandeko na bino ya Kinshasa tobosana kite bandeko na bino ya Brazzaville po pe bakendaka kuna na Richa ba numéro 87 na bao bakendaka na Ribanzuzi Gilbert numéro 1 en filou bino pe na kabolaka po batu bazanga te malheureusement bana Angola bazangi mais bozangi pona libela te
boye bate nazotindela bino pe mafuta kuna na Angola. Bon surtout na Kinshasa lokola elanga ekoki en tout cas ebonga kaka mafuta ezala pona basi ya propre na mibali ya propre o baboya ba hydroquinone balingi baloposo moko ya naturel pembe ya naturel mwindu ya naturel parce que ba mafuta o ezalaka soza oza mutolingaka kozala pembe soko zopakola ngo pembe no ekozala ya naturel parce que salami na biloko moko eza naturel eza na ba produit chimique te eza pe na hydroquinone na kati te donc ozala na pembe moko ya naturel yo pe mutolinga kotela te soko zopakola ngo za mwindu okozala na mwindu moko esokwama ya naturel oza chocolat okozala na choco moko frappa ya naturel ya bien tant muto azota loposo na azomona ke non yo loposo na yo eza en bonne santé yango na lobaki lelo na lakisa bino yango na lakisa ke bino ngo te parce que botu nango eza wapi mama bokonyokola ngai lelo bonyokola ngai nde bolingi parce que moko na moko akozoma mafuta na ye c'est vrai moko na moko vraiment akozoma mafuta na ye mais mama tomoni oyo on a asiri balantanga bazomona oyo eza tibi ya pe ote ya ok eza tibi ya pe ote mama oyo tomoni na baki eza pe ote soir oyo eza nini oyo ezali pe ote soir ezali naturel pur moto nyonso akoutilize yango na loposo eza vivifiant ya peau eza na bavitamine nyonso na kati eza pe vivifiant ya suki mpona kobokola suki na motu ebokwama donc il faut koarosaka suki na eloko moko ekokobokola yango donc yo moto kosomba gamme complète bapesa pe savon na otindela bino te bomata bokita savon moto aza na besoin ya savon atindaka bandeko ne ya poto basavon ezali mwa poids mais gamme complète on a salé bino ezali pe autant jour pe autant soir na tube eza bon okozwa nani soir oyo osangisi yango na tube osangisi yango esika moko olambi yango bien na maboko to na koningisa alors obandi kopakola yango ozozwa mwa muke awa ozwi pe mwa muke awa osangisi il faut na lakisa bino kaka nalongola biloko oyo mpo nalakisa bino tokofongola tube na biso yango oyo ezali tube moko naturel pur naturel ekoki jamais kolia yo loposo ekolia yo loposo te parce que ba hydroquinone nde ezolia lia bato baloposo hydroquinone soki elia yo loposo okomona loposo po ebota place wana eza pasi okomona loposo place wana ebebi libela ekomi cancer oyo tobenga tampon tobenga yango cancer na Kinshasa na Brazzaville babenga yango akila faute na yo moko na ba hydroquinone mais faut tikango alors okozwa tube oyo oluki nga na tondisi mafuta ya bana poto mais na Kinshasa na tiaka katikati na tikaka espace oyo okovitamine mafuta na yo alors awa na tika espace te parce que faut ezala ebele boye ezala kotonda boye ntango mafuta oyo ekomeli yo na poto sopa yango na eloko mosusu zwa tibe ti okosukisa na katikati awa osukisi na katikati ale osangisi esali mélange ale ntango ekosala mélange okobanda siko ozozwa mafuta oyo ya jour ozwi muke na maboko ozwi poye pe a ozwi kaka muke pamba otie na maboko osali yango boye okopakola nzoto mobimba bisika nyonso opakoli no mafuta kaka oyo ozomona okoki kosomba yango ebele lokwa baninga parce que okosokola mutu bien ozopakoli yango na se ya mutu alors ntango opakoli ndenge wana il faut kosokolaka mutu kotikaka mutu na mvindo te ata malili eza makasi so omoni ke malili eza makasi zwa mwa mai ya mwa moto osokola mutu mpo oyoka malili te alors ntango osokoli mutu osilisi ozwi otie lisusu na se ya suki ovandi nango lisusu ata ba 2 semaines 3 semaines osokoli su mutu okobokola suki na yo bato bakokamo balobi suki oyo ezali kokola ndenge nini parce que suki pe eza na besoin ya vivifiant alors vivifiant ya suki ezali kowuta na kati ya bavitamine ebele oyo ezali na kati ya mafuta na biso ya soir alors ndenge wana nde mutu nyonso akopakola mafuta na biso kasi mwana muke akopakola tube te kasi mwana muke akopakola bobele mafuta mpona babebe bato basaka na babebe basaka commande
mafuta ba bébé ezali vraiment bilia moko naturel o na lakisa bino ngo na émission mususu. Alors bilia mafuta o ya bébé balia kango kutu na mapa. Okotiango na mapa eza gumoko mama mafuta ya bébé soko landi elengi nango okosilisa ngo na déjeuner. Lokola ba mama mingi soka ekosombela mwana mafuta ba bébé fo bomba musika po bana surtout bana soba ezane lengi moko non na yoka crème moko ata o ba yaourt to bani non mafuta ba bébé ezane lengi moko okoki kosisa so combien de mapa koza mafuta na soko so tiango na mapa wana eza ya ba bébé. En tout cas wana eza eloko moko fo osala commande po evanda kate po batu mingi bakoma kolia ngo bakoma ko utiliser ngo lokola bleu blanc lokola beurre mafuta ba bébé okanisa za na bébé nzoka ke kolia ngo aza ko tiango na mapa aza kolia ngo na mikate. Donc yango eza penza rechercher. Alors yango penza na zakana ngo mingi te membala sima na kolakisa yo mafuta ya bébé parce que bébé ba pakola kaye toujours ba vivifiant. Yo zali mukolo yo ko pakola bébé mafuta te parce que ba fruit nyonso na tiena kati mafuta oyo esi e poli. Tango yango e poli et comme déjà fermenté comme moi makasi na kati ya mafuta. Et comme déjà moi makasi yango wana okopakola ngo bébé te. Kasi mwana muke nyonso à partir à 10 ans tu likolo okopakola ye mafuta oyo oza ko sangisana oyo directement comme vivifiant ya peau. Akopakola yango très bien okolula teinture à mwana ti mwana kokola akozala na problème te parce que tozo mona bana mususu mwana za muke basi ba pakola ke ba hydroquinone otala ilonga mwana lokola mubange zoka nde mwana ba pakola ke biloko mabe nunisi ye toza ko boya ba hydroquinone pona ni parce que ngai moko pe mama na bino na nunaka akoza ko pakola ka biloko na yebaka tina te na komaka na ba tampona matama kasi bawo bayebi komi bongisa te soki ba tampo wana esi ekomi okomona bebi libela akoma ko batama na ndako kobima kaka na poko na ba fond de te ndenge na ndenge ko sipa ya wana tolobi ete mutu nyonso atika na kaka hydroquinone tozongela na biso bapo na biso naturel ndenge tozalaka nzamba sala biso kitoko ngana sana nga mutu amwindu mais mutu moko ta ko kondima ke na za mwindu po na mipakoli na mitelisi naturellement natie nanga bichacha te o kamata batibe bo sangisa te nazwi ba vivifia moko ya malamu o nayebi ke fruit oyo eko sokolanga loposo eko pesa nga éclat bongo sikoyo sima nango na koti seloko boye po ebotisanga po parce que loposo elingaka nango ka ba vivifiant esengelo pakola eloko oyo ezali ko botisa loposo parce que biloko mabeba ya baside na ba hydroquinone soko zo pakola ngo ebotisaka loposo te. Au contraire, il y a le poso et tumbaka le poso. Ce qui le poso est longue nesika wana et que un jour au côté na ba vivifiant na ngote au komona ke au suki wana. Avant to tinda kaka sur commande. Savon pesalu pire naturel. Na sali yango ya pâte na maki ebele na kati. Na sali yango pe ya liquide na maki ebele mili ki pe biloko mususu ba vivifiant ebele po tango yo zali ko sokola nango le poso elia. Parce que le poso pesa na besoin ya kolia bilia nango Ginette. Merci maman quand on le dit que le poso peut vraiment ils en a bien. Mais maman la comprenait qui te côté le baki peut te bimisango batu ba mona. OK, peut te soir. Nazui risque ya kolakisa bino yango mais nazana kondima ke okokuta na piraterie. Nazana kondima ke okokuta nango ya faute. Bakomona na bango couleur to boite. Bakomona na bango pe ba milangi to boite. Mais na yebite au moins na sangi sende so na sangi muke boy na koki directement ko pakola. OK yango yo na ko so na sangi sango muke boy eza penza lourd hein na sali bino ngo ya makasi oyo pa komona ke abakisa na ya ta mai na kati akobakisa na ye pa na komisa ngo ebele au moins ndenge za mais soki maboko na yo ezali mwindu okobando nika boy ozonika boye na bisika nyonso ba mwindu wana ezali ozonika boye donc ozana maboko mo ozo papa boye tosa ozonika nika nga maboko na nga oyo ezaka ya kozika na mafuta ya moto mafuta Thompson mais nayebi ke nzambe asalaka bongo po un jour nayeba komi sokola nango na ba vivifiant oyo nzambe apesenga sagesse osala yango mais lelo soko teli loboko na nga okondima teke na zikaka na mafuta ya Thompson mafuta ya moto oyo zomona penza ke kweninga mininga mata
loboko ezaka mwindu makasi mais na sagesse kobotisa loposo pe kosokola ya mwindu ezalaki wana loposo bozomona ezobota malgré ya bamwindu etikali mike mais ezokende na kosila ekosila nyonso mibongisa na yo na bavivifiant tika konyokola loposo na yo na bahydroquinone nzambe asala yo kitoko mingi ngai pele nayebaka te nabebaka. Ok maman ngela loba lobi ke o ezali pe au teint soir mais comment tu peux sous pe au teint soir na mutu parce que eza na bavivifiant ebele ya peau omoni loposo na biso oyo eza tina mutu Ginette na mutu na biso so bapaloli yo suki bakokuta loposo bakuta loposo na mutu loposo wana pe eza na droit ya kozala vivifié na kosukola mai pe na koliesa yango elia donc pona ko arroser suki omoni ata mabele vivifié mabele za maiti tango mvula elokaka ya arroser biloko eza na mabele bota ndenge moko pe na suki na biso na mutu il faut ko vivifié yango donc osokoli yango bongo ozwi kisi otie na se ya loposo eza na mutu po suki ekoma ebele parce que mwana mwasi nzamba sala epoza na suki ebele. Mais maman lobi ke za soir mais to sans soir na jour ndeni ke mutapa kolanga il faut ko sang soir na jour omoni toza penza bato oyo tozo tambolaka na libanda ya ndako tango mususu mupepe ko kozwa yo mingi to pe moi pe ozomona pona ko éviter ba rayon solaire wana okoko kozwa tango uzana moi ozwi ndambu ya soir osansina ndambu ya jour pakoli yo moko kolula loposo na yo loba bando botamana nozana loposo ande ngwana te ponga naza mama mukolo soki na négligeaka loposo nanga olingaki komona âge nanga normal mais lelo zomona âge nanga normal te na ebite so pesa âge ni à cause ya koyeba ko vivifier loposo ko batela o malamu po soki opakoli eloko mabe bimisio baride bakopeso âge na yo mbala moko. Merci maman Isela. En tout cas maman te bakobatela loposo na biso parce que ils sont makasi vraiment. Ok maman Isela jeune monde déjà balandi na biso comprendre déjà ndenge ni ko utiliser vraiment mafuta oyo maman na si ko expliquer bango nyonso si ba comprendre maman ko ba c'est le moment par rapport à mafuta oh poto ko na maman etali ba chombo. Bon eloko ngana koyebisa boye peuple de Dieu baiboza na musika boye baete soko zape na albinos nga mama Israël jeune apakola ba albinos ka ba vivifiant na bango soki poza na mundele yebisa ete mundele il faut ko pakola ka loposo ka ba vivifiant alors ko sandeni okende soko za na musika okena western nyo tindeli ngai mbongo ya quantité ya mafuta oyo olingi bon sikoyo yo ko futa kaka moi fret na yo pona kozwa eloko. C'est ça to travail ka bon on a bato baza musika bako sayote ona keka kuna na soma mbala moko ko benga ngai te soko keka kuna ke na ke ko somba ka mbala moko sur place etalinga ite po mutu nyonso atekela nga biloko na ngalo ba bo sila na kaka na ye kuna na Kinshasa comme ça awa oya ko retirer ka keloko na yo kuna ezaka ke sika ko retirer eloko na yo. Ok maman bo tina mboko na bango na si ba balandi makambo lobine biso tali ba POT o ba kotina mboko na bango mama atina on faut expliquer bango nga ko expliquer bango kombo na bi parce que ba musu bana difficulté ya koma kombo no musu bana difficulté ya ko saisir vraiment numéro na yo o ya téléphone. Merci beaucoup bandeko nyonso bazamba iboza musika ba papa ba mama bilenge na mibange ngai wa bino mama Israël a joie oyo boye belinga lelo na kombo Israël a joie menga kombo na ngai patience wana eza kombo kala menzamba lingango sute nzamba yaka kopesa ngai kombo Israël a joie patience wana nzamba longola kango nzamba bite ko banda lelo ngai nzambe da bengi yo Israël a joie pe batu nyonso babenga kaka Israël la joie Kinshasa mobimba boye bingai naza mama patience autant naza oleka na ba télévision bomona kanga na yemba ka banzembo naza maman soignaka sida on nzamba révéler comment soigner le sida comment soigner ba cancer na ba maladie mususu nazali mama ya bana mibalo a réparaka bana mibali en tout cas kombo nanga sikoyo oyo kokena o western nyo okoyebisa bango ke kumakamba patience na yoka ki ba discussion batu basali wana mama patience te wana ngai mama patience akufa te patience amoli akufa kande o wana mususu ya ngai nazali oya salaka patience on ezaka kangai me na commande Israël la joie biso to yebiye
eza yete mais boye belinga ngai pa na biso aveni ba tete la numéro 22 na banda limola esika na kolela ti sikonda kunangeza kana tonde hôpital pe na tonde ka pembe na ndako na biso bokende kaka na batete la numéro 22 bokende kotuna soki Israël a joie oyo aza mama patience wana te obino boyebi pona bato bakenda poto kala bakoma kaka te en tout cas ngana yebi mama patience azalaka mwindu azaka na batampon mais en tout cas ngana za oyo nzamba bongisi soko bosani ngai na loposo to na beauté yo kata mungongo na ngai oko se rappeler na mungongo na ngai naza mamo na yemba Yesu azali na bomoi ngape nazana bomoi Yesu azali na bomoi ngape nazana mais nayebi ke na libanda kuna eza pe na bato ebele oyo bayebelaki nga na kombo ya patience bayebeli nga pe na kombo ya Israël la joie eza kaka ngai nakufa te naza na bomoi kende kotuna na batete la numéro 22 bakoyebi so eza kaka ye akoma nde kitoko nzambe nde apakolanga mafuta bote onga naza nango nzambe alakaka ngai ke na kokoma boye nga moko mpe nazaka kolota nakomi kitoko nakokola bona loti nakomi kitoko makasi kala na bande kolota nazoyemba avana bando yemba nde nakoma lelo koyemba boye nazaka kolota na telemi place moko nazongenga nazoyemba omwana lamuki pe na nzembo mais lelo kokisana nakoma kitoko nzambe nde mutu alobaka na akomisanga kitoko nazali ngai nde mama patience wana kombo na ngai ya mboka Wahel kumakamba patience mais na western union soko kei okoyebisa bango boy kumakamba patience eza na monogramme na monogramme okoyebisa bango kumakamba patience donc okoma kulo kola kulutu malokola makala kalokola kala mbalokola mbabola ou bien mbangu ou bien kamba donc kumakamba patience c'est fini ok na Western Union otindi mwa mukena yo surtout soko za na Londres ozelo kono les mêmes jours soza na Belgique ozo les mêmes jours oza na Allemagne na Paris ozo les mêmes jours mais pona yo mutoza na musika sala tout ozelo kona yo na nzela ya kosala Western obenga toza toujours en contact na téléphone surtout yo mutoza na ba tache noire ba cancer ba tampon lokolonga na zaka nango liboso bakopesa bino mbala simo ya na bisa photo na ngakala ale sikoyo yo mutoza na ba tampon ya ndenge wana esi commission matama noir kingo noir maboko noir makolo noir bien aimé oza couleur moko tenso to mobimba yo ko pakola peote ko benga ngai il faut nika ka peote bisika mwindu wana ezali mais soko oze oke ko nika bisika wana na biloko ya mabe oza na hydroquinone oyebi ke tangu mwindu wana lokole kolongwa te oyebi lolenge kozonga ekozonga nde ngalabata oyebi ngalabata ezali tampon ya ba couche minene ko to benga kango mvimbikisi c'est-à-dire koza déjà na tampon wana oza kokoba na ko ajouter ba hydroquinone tango ekoma ngalabata ebimisi mbuma ba maye bando sopa na likolo wana ekozala bien te na yango yoko nika biloko wana kaka na peote jour soir na tib sangisa yango esika moko soki poza na besoin anti-tache obi mama nangi anti-tache spécial na kosa elo spécial anti-tache mais na yebi ke boye déjà na za ba témoignage belé bato belé ba mwindo ezo silaka bango ba noir wana ya ba hydroquinone ezo sila bango ezala na Kinshasa soko na Kinshasa bakoyebi soki na bandali muto atampo azate soko tama na bandale eza difficile okutana muto azana matama mwindu non c'est difficile bazar rare bandanga na telemela ba tampo na mboka oyo eza ndenge moko na ndenge na telemela kambasu nga mtu na sisa kambasu na mboka oyo epi ngai pe kaka mtu na sisi sida na mboka oyo po kala sida zaka koboma bato makasi melelo sida zo boma suba tute bato bazobika pe na lobaka te na kosisa sida na mboko pe kokisami ngai nde mtu na longola ka bato ba buto na elongi na zo tuta tolo te za makasi nzambe kati na ngai na makasi ngai te kasi na capacité nzamba chekati na ngai na mesure intelligence wa che na longola ka bato ba buto ba tampon makwanza ba tache noire ba nduta biloko nyonso mabe o esaka mtu na loposo na menasaka yango na zo tuta tolo te nazana nga mutu nzamba kela nazana nga moleki nzela mena o nga na sali etikali na mokili pona libera seko na seko na mboka na ngai mutu ya tampon
akozala te pe mutu ya banduta akobotama te. Maman, c'est ça va tampoza te. Mais maman so mutu bato sida ozobikisa. Na ba vivifiant kaka. Nga maladi nyonso na sonyaka na vivifiant mama. Ezala mutu azana liboma na sonyaka. Ki moko na bato ba na ba nini wana te. Makambo ba pri ezalaka te ezabo. Nga na sina yeba quantité nini ekosisa mutu sida. Na sonyaka sida na bakiso ya bana mibali. Pe na lambeli mutu fufuna dongo dongo so aza na musika ye moko kolamba ngo pe aza komela nani ba démarrer na ba garçon wana parce que kenda ko fongola ba misisa nyonso ezo sokola pe ba makila yango omona ka ba garçon nyonso ba mela ba démarrer danga baza toujours kitoko parce que ba soko makati na ba loposo pe baza na force moko boy pe ba kokutika la ko kufa jamais noki parce que eza ko nzoto eza déjà vivifié tina kati na yebaka eza la pe ba chombo ba sexe na yebaka niveau ya sexe oyo ezo senga quantité à produit tel niveau ya tampon tel les autres na yebaka nga moko tangu mutu ye moko expliquer ngai parce que na tangu yo za na problème les autres miso ko benga ngati tangu yo ko benga ngai yo ko expliquer nga kana yo nde na opesa au prix ezaka bon. Merci maman Isaël je te kotana makambo vraiment etali ba chombo po yango ne vunza ka motu na kati ya ye mission na biso mama wa pinga benga kingai balobi nanga mama ilisi tuna mama Isaël la George net moi en tout cas nanga mama Isaël la joie basi mikolo basi na babi mingi basi mingi ya poto bona fingite ya mbala mone mbabenga kingai basi mingi ya poto biko soigner vraiment ba venger na bangote hein jina bango bako sko soigner bango te mibala bako ko kima bango mama Isaël la joie yusa mibali bana ti bon na oyo na expérience nga na zanango nazo bate base belé so mali les amakasi bakoma kobanga ko sukola soka nde yo ko sukola ta mwa ya moto oza na vana yo na ndako ekangaka élastique parce que moi bama ya moto bazo sokola wana ekomisaka pe polele okomona tango bazo sokola ka ya moto wana ye wana yeko bandele ya malili mais soki déjà élastique eza déjà kofungwama ata otie ba glace ato sali ndenge nini tango kake kokota kake efungwama ou efungwami po élastique eza polele totalaka ta jupe to pantalon to caleçon surtout ba caleçon mama tongelanga tango élastique elongwaka ekomande des problèmes ezaka wana mwana mwasi esengeli te azala mudinda akozala bobele na élastique na ye ya makasi na tango yazali komela bava na ye va bato ebele bayebaka yango te nga napesa yango kombo va mais eza bavivifiant eza kisi te ngai mama Isaël la jeune apesi yango kombo va po bato nyonso bayebake bamela yango basali te ekende kuna ye ekende kobima kuna élastique avage ezala makasi mobali na ye ayoka ye elengi se tout. Maman Isaël a déjà le lit. Non, c'est caca vraiment. Ok, bah si mingi vraiment au besoin de biso na temps on est budget qui bana maele beaucoup mara déjà parce que maman déjà a bandi koloba. Maman ngami koloba kam na binote parce que bino mofonga mara binote mi minga ba chomonde ba fi na ninga sukoloba te na lobi mingi. Ok bino ba fi na soanyaka bino ba ya mado nazana ba vivifiant na bino ba ya mado nazana ba vivifiant atolo pona ko esa tolo mnene na ba o bazali na tolo tepo oyebi ke basi ba mibali mingi bakoma osepela moi sasa na tolo pona surtout na elanga oyo tolo ekomi kuse na bango na malili oyo po chaleur wana bango balandaka sikoyo tangu tolo eza munene te okolia tonga tolo fallait nini balasima so sale mission na l'acte bloc belé mais ya ba garçon de na l'acte sangote na ko l'acte ya ba garçon te ya garçon ezali secret na ngana yo kaka na lito oyo azoya awa secret na ngana ye na bureau na lisolo parce que biloko ni eza secret munene ezali eloko moko na loba oh Yesu Kristo ni bana mibali makasi hein parce que ezelo komoko so muto apiratango ako escroquer bino ezelo komoko ya révélation moi na laksango ezate ezala biloko so muto apiratango asala ngondenga asala ngote ekobongisa hotel okolonga na sena maboko nanga eza maboko mo nzamba lingango mingi nzamba ponanga pona musala oyo meza na mutu mususu azoluka sala kaka bo pirater menga tonga na sala ngo na sala musala nzambe mingi na sunga ba orphelin na sunga ba veuve na yo laksa ba image wana leba bengani bandeko na biso ya Brazza na tongi 8 portes l'église na kotisi ba couple belé na basi na baona donc mais oyo aza ko pirater azo pirater po aza na posa mbongo kaka ali mbongo mokili toza baleki nzela ti pourquoi ko saba masumu totela nzambe asela mutu na mutu lipamboli na ye ko devient lipamboli na yote ko devient nzela na yote
parce que ndengo soke na nzela no kokoma na destination okuta na lipamboli ya munene koleka ya ngai po ya ngai eye na tango na ngai oui et vraiment na tango ne le moment Israël la joie oui bisa bana nda biso bazo nda biso maman Israël la joie biloko nyongo zo konisa ba sexe bana mibali ba chombo ya bana mibali parce que bana mibali mingi bazo lela Kinshasa awa il y a partout dans les mêmes bazo là nasi na yebi eloko zo kondisa ba chombo bana mibali eloko zo kondisa ba chombo mobali ezali cigarette ezali ankoro ezali diamba ezali whisky excès ya biloko wana na ba oyo ba biloko ba stimulant okomona meli stimulant chombo telemi tout droit etemi makasi te bongo lere kolemba lere zoko kweya ekweli ya modèle wana donc shit libre tala kaka uti na likolo ti okweya na soko panza na modèle c'est la mort oui biloko ndengo ne bomi ba chombo bana mibali ebele chombo ezaka maladie te chombo ezali parti moko na kati ya nzoto na yo eza naturel il suffit ka ko liesa yango malamu elia malamu emela malamu okomona chombo na yo ekozala na courage nango ekobela pete ndengo zano comme une impuissance ozokanisa ozobela chombo obela chombo te chombo wana eza ekufi nde na nzala emeka kaka kolia omona makambo chombo wana ekosala récupérer force nango omona mosala oyo yango ekosala donc ba éjaculation précoce ba nini oyo ba faiblesse sexuelle nyonso wana ezouta kaka na négligence na yo ozo négliger chombo za koliesa yango te chombo ekokonda soki ekonde koyi muke mukuse okomi koyoka mwasi na yo moko soni koyoka mwasi soni bandi kokimela na ba petit chéri bandi kokimela na bao bayebi yo te okei musika kuna akoto bayebi ngai te loko eposeleki bamona yango ata ya muke bakoyeba ngai te eza coup passager passage nde baloba na nini na hotel baloba nini passage na yango na koyebi soka kate yo mutu chombo na yo eza muke mukuse ezali faute ya nzambe te ezali faute ya yo moko po oza kobokola yango malamu te soko bokoli yango malamu na bavivifia nango telemisa lendisa kolisa vimbisa bopikiliki redémarrer na carburant yo moko komona kande chombo ne kozala mais maman merci te comprendre mais maman va msusu balobaka o sora meli whisky na ye azaleza kokubeta baku ebele wana eza ebandeli mais na suka mabe ozomona te ke chombo nzambe asala yango po enuna te mais bachombo mosusu okomi konuna okomona mutu azali na 40 ans mais chombo esi ekufi avant mutu azobela nete mais chombo esi ebelaka lekufa kala donc mutu age nano ekomi musika te tozomona ndenge lot bana na ye ya bana na ye bakendaki ko violer ye tango bamelisaki masanga lot azaki koko meta chombo makase se chombo le chombo peut vieillir ya Abraham abotsaki asarande evie nuna kanango te bandeko yekola ka ko batele loko ko boko nango malamu ezana ukabi Israël la joie siko ba koloba maman Israël la joie pekisi biso ba cigarette apekisi biso whisky siko biso atro suka bon na bao ba melango neti ba whisky mususu po docteur atindaki ye nayebi ke tant docteur a prescrire mutu mwa eloko et a exagérer kana yete exagérer parce que babiloko wana ezaka ba secret eza na mutu mususu penza azako azobela boye docteur ye moko na sa motema bi malade aussi la kaka na katikati ya verre whisky asa ko boni na sauver ka amoyo a sauver dans ça ni pas sauver amen ya ndenge wana eza peut-être ndenge esengeleza mais ko exagérer ba bangi ba masanga bani tout excès nuit mais nayebi ke nzamba ko sunga na bao ba melaka ngo mingi bakotika na bango po chombo eboko mamalamu misisa chombo eboya biloko ebele eboya infection eboya ba biloko ya makasi banzete ya makasi okende ko bimisa banzete oyebi tango nani ba Nigeria ba ke pananga batalanga bazoningisa mutu batunanga mama oyebi biloko wapi na biloko na lota liboso pe tango avant na lota ngona yebaki na yango te soko moni façon na ya ko bongisa mutu sexe na kokaina mutu te ngai na soignaka mutu sexe na ba vivifia po sexe ezali parti moko ya nzoto o ezali naturel et c'est eza na bilia nango eloko moko na kati ya nzoto mutu eza na bilia nango misu pe eliaka ba carotte na biloko mususu ozomona
minu mpe eza na bilia nango oyo ngai nazoloba bachimiste bayebi makambo nazoloba me ngai nazali na chimie moko naturel nasoignaka na bavivifiant naza donc nayebi bavivifiant nyonso oyo ekoki kobokola eloko moko na moko na kati ya nzoto ya moto nde naza boye nayesaka motu molai oyebi konzo po asaka teatre akoya nakobenga ye Kinshasa mobimbo témoin na ngai nalekaka na nani na konzo na télévision na bi omo mama mobali nazobongisa ye nazokomisa kitoko mpe akokoma molai akoya mpe monene azalaki na babuto moko impossible ngai alobi konzo naina bando soigne yo me ntango okobonga bato bakondima te toke na télévision toke na konzo na télévision ngai bi a partir ya lelo nazobanda soigne mwana mobali botale ndenge azali batalaka ye me lelo bato bazomona konzo quand même abakisami mwa taille mwa moke na poto tonga nzotonga na sala oyo natongaka nango batolo donc nasali tunga mona yebi mélange nini façon nini okoliela yango ndenge nini okolandela kiru wana mpo ya susu mwa molai ozomona moto ata molai oyo ozomona molai ozomona eza nde likambo bavivifiant wana na ntango akala bato bayebaki na bango te ndenge nini mwa moke quand même na bandi komona babandi koyeba bazoyesaka basoso minene na bangulwe mwa moke babandi koyebela yango na banyama me yebe te vivifia ya nyama ekokani na vivifia mutu te okokende komela kolia biloko ya ngulu obebili okomi lokola ngulu etali yo kokende kolia biloko bazoyesa nango basoso minene te etali yo mutu ata moko te ayebi composition ya biloko na nga mutu ayebi te mpona nateka licence te Ok, merci balani na biso tokomi vraiment na suka ya émission na biso. En tout cas, numéro maman Israël la joie ezawana vraiment. Bato nyonso balingi ko benga, c'est déjà est vraiment émission na biso. Bo benga vraiment bo tuna ba mituna na bino maman za vraiment mieux placé vraiment pour nous répondre na ba question na biso au bien vous reposer vraiment. Na pesi merci na bato nyonso balinga ka émission oyo na bo sanité vraiment hein vie boss na vraiment Maniti Pierrot hein makinda vraiment depuis Turquie parce que ba mbote vraiment et comme là on a bossé Pascal vraiment Boukassa hein Pascal Boukassa c'est pas vraiment pourquoi pas na Rachid Chobo hein Rachid Chobo zara yo moroa sur la bien koleka bango tout hein on a bâti que la nga on a vumeze yanga vraiment ya privé ya kati quoi on a bossé quel kondi un boss Pirus Bunga hein mkolo diaspora de ces boss quand tu me ça n'a pas été na DTD merci Timba qui a la bossé inte Salima na kati France hein fia sur la bien quoi nga pe na ndika ka no me ça na vraiment kotinga ya makolo mikuse Jeanette Mwaka autre badi la cadette de la presse congolaise na nga boya muto boya zote poto déjà Jeanette Mwaka ana maman jeune na boss noté maman la tsara toujours maman Israël la joie un peu qui tora bosoki yote pena ni mususu na batu nyoso balinga ka site na biso na ki boza vraiment ébélé na batu nyoso na ba patient nyoso vraiment ya maman na ebiki boza vraiment ébélé hein bo mesana kolanda vraiment émission oyo to bata mabana les lots vraiment tout battre ma banne les lots vraiment et sili to ce qui a un des petits makabolanga pour maman Israël la joie comme vraiment na sucre. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.